batunaki ba question église ya ndeko ezali nini, église ya pasteur na ye azali nani, ndeko asengeli azala na kati na église po pasteur Kiziami na yeba kaka lobi gloire à Dieu lokola pe akoya kotala yo vome kozala malamu po eza malamu vraiment to kosepela na likambo wana camarada nga luka ba prince ngali apati matemo basa bayana nga luka ba tuma lukofi kila tumonde si paske one baka muti tama kepita mbali boso dokter alupina nga eza ba ikse kutanga na tipe obije ba bima akiza ba ikse ikusila na kusila wakati bilime kwa traitement bene ya munini bana mamai wazimwetu kuchimu passport ikazani kuna makati na hii unaona wa mkabata mukya wausala ajikani ajikemi apisimu akwakuona bana nzamu kuntamba pisali kunasi ulipipalata ina mbele umsukulia tunajisiza ndingi mwote isu mtazama alada zile kuanga na likayapu mtazama alada ya la maya lobo yalipa samtia zanfa ikine wapote ukukuzanga na umbo itamu sudali manasna na ndaku na yu afriko ukuzangi lukoja malada kuko tikita wiki ya mundi kutoka nyoka kana basa watali fara mema makini wali makini wali kila zambi 88 de Kinshasa de Talakati. Ote balandi ya www.masolo-yasika.com lelo na eli susu na masolo etali toujours ndeko na biso Aimé Makengo ndenge nasenga ki lisungi ndeko na biso azali toujours gravement malade na kati na Congo kuna vraiment asengi aide na bino nyonso bisika bozali eza na Amérique na Afrique na Asie na Europe pe na Australia bisika nyonso bozali vraiment tosunga ndeko na biso tosunga ye vraiment nzambe akopambola bino akopesa bino oyo esi kozanga pourquoi na ye lisusu mokona lelo na kati na bilili na ye po ete na video on asalaki bandeko mingi batunaki ba question église ya ndeko ezali nini église ya pasteur na ye azali nani ndeko asengeli azala na kati na église po batu ya église na ye basunga ye yango vraiment mituna oyo nazwaki na lobi ete na benga ndeko po na meka kotuna ye soki akozala na possibilité po toyebi biso mutu oyo azali na maladi nzoto soki alobi mingi nzoto ezwaka faiblité ezali malamu te vraiment na kotungisa ye bongo kasi tokomeka kotuna ye soki ndeko akozala na makasi ya korépondre biso na micro ya www.masolo-yasika.com kasi na kobanda boye te bandeko biso nyonso toyebi ndenge badécouvrir bamort na kati ya bamort oyo bakunda na maluku badécouvrir batu oyo bakunda bango na se ya mabele bakundi bango na butu bakundi bango na se ya mabele vraiment ezali kokamwa peuple congolais tango tozalaka même na Congo tokundaka batu bongo te esika moko bango nyonso bakundi bango 450 ou plus bakunda bango place moko on ningi kolakisa ete mabomba mi ya malamu te ezali wana vraiment tokoloba mingi te po lelo toye pona lisolo mususu kasi na kopesa ba condoléances na ba famille nyonso o babungisaki bandeko bango o bandeko luka bana na bango papa na bango baleki na bango vraiment ba condoléances na bino nyonso vraiment tokova un jour kaka
vérité ekoyebana pe tokovange baliwa wana ya bato nyonso oyo bazali konyokwama to pe bazali kokufa to pe bazali koboma bango na kati ya Congo. Ndenge nauti koloba sujet na biso ya mokolo lelo ezali tosolola na ndeko na biso Frère Aimé Makengo. Vraiment tozali en direct ya www.masolo ya sika tokomeka kobenga ndeko po vraiment lelo na koloba vivement mingi te po esi na lobaki na video oyo esilaki koleka lelo ezaka mpona tuna mwa mituna ya mokie oyo bandeko mingi bamitunaki na video oyo tosilaki kosala yango na kozwa telefone tokomeka kobenga ye en direct po toyeba ete pondeko ayeba koyanula biso ya mituna oyo tozali na yango. Zambelanga na beleli olelo Zambelanga kitosala Zambelanga na beleli olelo Zambelanga yakana mona loboko na yo nazana posa nango Zambelanga kitosala Zambelanga na beleli olelo Zambelanga kitosala Zambelanga na beleli olelo Zambelanga kitosala Yela zana Nzambe aleki Nzambe nyonso kombo na ye Emmanuel apesinga pema ya ofele sika ngai na bindela Zambelanga Zambelanga na beleli olelo Zambelanga kitosala Zambelanga na beleli olelo Zambelanga kitosala Iye babenganga mokufie opesinga pema Zambelanga sika na yemba nayembela yo ozongisinga na bomoi Zambelanga kitosala Zambelanga na beleli olelo Zambelanga kitosala Zambelanga na beleli olelo Zambelanga kitosala Zambelanga ya abatela kanga na bemwaga ye Kongo nini Igwe Allô, Frère Aimé Makengo. Ezanga parti la belle, azano en direct na www.masoloyasika.com. Ok, Frère Aimé Makengo, na ebite soki ma tokoki kosolola po na ndenge natalaki ma video na yo na tomolaki ma santé na ovo ezali ma malamu te mais na ebite soki ozali na possibilité ya koyanula vraiment na mituna na biso nangola Nzambe la kosala po ezamiza kamisusu message na kokolobe kokutishike mutu moko akozaki lobiko atangana na pasi batapasi kolekanga bazawa kokapena nyamao. Ok, Frère Aimé Makengo, toko banda boete malgré tout le monde qui vraiment santé na vraiment ezali vraiment malamu te toko ko banda kaka boete mais toko tuna na ndenge nini santé siko santé nanga eza malamu te vraiment et traitement et Kinshasa eza ndenge moko te na ebini ya Hollande vraiment na Kinshasa oza na mbongo ba biso makolo ekuwa ebuka na kati basenza na problème so babongisa po bafongola bapota donc na traitement ya Kinshasa eza pasi donc nozalaka malade à tout moment mais soki nazobika eza ngolo ya Nzambe.
Ok, vraiment ce que vous bika eza pona ngulu ya nzambe to ebike nzambe vraiment akosunga po soki alingaki te olingaki pe ozala te mais lokola ozati lelo eza kaka nzambe ye moko nde mutu alingi. Frère Aimé nasalaki vidéo moko boye le 6 avril po nasengele lusungi suite ya kotala ba émission na yo vraiment na kati na internet na bandaki kotala yo banda e bandeli na monaki maladie na yo e bandeli na ndenge amelo okomaki santé ozongaki mwa santé ya malamu mais on a tout kotala sikoyo ya suka namonaki santé na vraiment ndenge na uti koloba vraiment impossible esalaki nga mapasi na motema na yango esengaki ete nasala video mpo nasenga lisungi na bandeko oyo vraiment bazali na mitema ya malamu oyo bakoki kosunga yo nasalaki video kasi na kati na video wana nazwaki bakestion mingi bandeko mingi batuni balingi bayeba Frère Aimé Makengo biographie na yo ezali nini pona baye bazali kolanda biso so abanene anzambe lelo tetam batebele moni batebele baza apoto to batebele baza na kisha sana ko iba batebele baza apoto tamsu ba ko iba Frère Makengo mais bili pe ba Frère Makengo atiko kwa ba ya na ngamu takamuka ona ba ya ba antadringa ya na ngalu kwa ba Frère Aimé Lokwa camarade langa lokwa ba Prince Mongali ba Pati Matemo baza ebe bayana nga lokwa ba Toma Lokofi bayana nga ya Vox baza na poto so batu baza ebele oyo lelo to batali Frère Aimé Makengo bayi Frère Makengo bali kwendela nzambe depuis 88 na Kinshasa ezika nzambe ezalaka te wana Frère Aimé Makengo azembela nzambe tala depuis 88 tirelo ayikobila na 90 na 99 ikoyembela nzambe na biso ya kale rekisana ya lelo ezolingo yimba parange oboya ebitesitete wana ya Kinshasa ezeka sango malamu ntango tosali nzi baalbum bansomba liboito sango malamu existe baparent mpe balingi totanga classe ngayo tela pena nzambe malamu ntotinga oyimbela ya l'époque muzika nzambe na Kinshasa ezalaka te esaka bafunda sister orchestre Vox baya na nga ba Prince Kelape bapapa na ngai couple Buluba vraiment muzika nzambe ezalaka te kopepiniere pe ba orchestre bana mikie oyo à l'époque esimbaka Kinshasa mobimba eza orchestre Frère Makengo azokamba orchestre dia de na 2000 Makengo abili na 2000 tidelo na 2000 muzika nzambe ekomata ate sauvé ba 2000 muzika nzambe ekomi elongo muzika matanga ekomi wana na bili okota studio ndeni okobima ndeni okoyebala ndeni oyebi mpe yokafi na nga yango wana bato bazolanda nga vraiment na ntongo ya de ok Frère Aimé namoni otangi bakombo ya bafrère Lokofe bafrère Mbuta mingi pe balandi biso bazali kolanda biso bakolinga pe bayeba Frère Aimé auti na église nini po mingi pe ava babima bautaka bazaka encadré na église moko boye songolo Frère Aimé outa na église nini pe pasteur na yo kombo na ye nani nganaza mwana ya Tambulukoki apoto Tambulukoki biso nyonso na barene na banani naza mwana ya Tambulukoki muziki ndi ezomema biso na église ebele po bato bayeba na Kinshasa me naza mwana ya Tambulukoki église oyo nga na obolua o ngai ekomisi nga Aimé Makengo eza église Paul d'Aziz oyo ekomisi bamuta na poto barene mwana Tambulukoki nasuka ndane na ye kobela ntango na ndobela makasi akokeninga pesa te nosambela na lemba na église Maranatha sedela ntango nabeli makasi kuna mpe baboyinga babili yanga naza manje anayebi te mpo na nini na beli nta nazalaki makasi nazalaki bénédiction mpo na église
Mettons la bille, il fait ma zamane, il y a des sungulanga, abouyangai, et la ticana église oyo ozalaki ndenge outi koloba place ntango obandi kobeta miziki outi avant liboso nanu outi epa ya paster Tambo Lukoki après epa Tambo Lukoki miziki ememi oloba église ebele komema miziki ememi oloba église ebele oyo kosuka église asuka place obandi maladi eza église ya na Lemba kuna na terministe kombo nango Manatane Maranatha kuna na église wana babengani yo po babengi yo manja pona nini babengaki yo manja ezalaki cause pona tina nini on a Bilia wana ça fait 3 ans à Bilia pour site internet chaîne à télévision et sur la technicien mon capitaine artiste danger aussi obiki na ba parenté na ba parenté sur l'enfer nazaka na mama za na 3e âge ngala baliki na ngakaka na ujambongo wati yumo vitala na kisasa ele iluwe na usunaniza akimiziki na bili feme fuiwake azana orchestre unique maya ba handicapé sana bili na kuma handicapé sikra yanko unique maya ba handicapé physique ba aveugle bandundu bana kati orchestre wana na mizalate so talla wa YouTube fifi na internet umona sana daily na edite ilokwana eba tesiza ka diable geni ngala vaina nda kumaladi baputa na zokula l'église batei ilo boita litana ewana asema nzia wita kanisa la kado bateni na kompana ngote na sala elokote église pasteur atianga dona tinga kanja mbapambula sana saka makasi pano wafreme matana za lipambuli kwa église asa ba concert pour na mine kwa église aba invité watu wa conférence na kati église metana dili ba bia zaman ya sili lena vandana nga menzi yesu nanga atikanga sana fareme banda obandi maladi banda obandi kobela église oyo uta epa ya Tambo Lukoki pasteur Tambo Lukoki ou bien église oyo obimi na kati na miziki est-ce que pasteur ou bien ba membre ya ba église wana ba ya déjà kotala yo pasteur moko te otalanga pasteur wa ya otalanga déjà pasteur église ya Liloba na ebi pasteur wana église wana te na mona yango pete na sambela pe kunate na peka pe kunate pasteur église de Lobali a prophète de Dominique les seuls pasteur oya otalanga les seuls pasteur ayi asembeli na ma provision les seuls pasteur abundela ponanga Dieu me voit tout monde na otalanga ma pote Tambo Lukoki ayi tiki na zobela apa pasteur qui vient na iba changondo azina ngao ya sami banda na tele pasiki zevi na iba changondo azina ngao ya sikoyo banda ndenge uti koloba pasteur Kiziami na yeba kaka lobi gloire à Dieu lokola pe akoya kotala yo vome kozala malamu mpo eza malamu vraiment tokosepela na likambo wana mais bamembre to mpe pasteur Tambo Lukoki olobi ke ayebi te est ce que omekata te kotinda ntango mosusu bato ou bien bakende koyebisa ye ke frère Aimé aza maladi bato nazotinda bapetisa mikolo po azokende séminaire kuna mpona omona eza page yebika ya Tambo Lukoki mais nazosambela nzambe nga moko atala maladi bakende parce que aza séminaire à 9 mois esila lelo te nazosambela nzambe mikolo makasi boyata moke nga mwana aza papa wana aza papa nayebika abc nayebika etanga omona atala anesa mosusu na démission tanga mosusu bli tanga mosusu ebika bisa kotala kaka renoni nayebika etanga omona nga nzambe asalelo
Ok, frère Aimé, nandengo betaki miziki o ya Congo eza na association nango oyo basala na eza AMCC, association ya ba musiciens chrétiens na Congo. Bango pe est-ce que déjà ba ya kotala yo to pe po mingi bandeko mingi batuni ke mutuna wana ke en tant que frère, on peut faire partie de l'association de musiciens. Premièrement, nous question est-ce que vous avez membre na bango? Yami Balé, est-ce que baya déjà kota la yo? Naza membre na sera Mumbaya, déjà bamba baba no kena tupanda baba Mumbaya. Mais am sambalo tangu ibandi naza maladi makati mama. Ibosa de élection. Ibosa baninota na tv ki makambara tinda mutike ke komela opomu. Maladi ililu. Ebandi ko nyonso libani. Ena musicien jote na frère Benjamin Mulamba kaka. Frère Benjamin Mulamba ni sina subaiki na bango. Tam subo occupation, tam subata, tam subi oblime damba pomdola kakete. Eza problem ti wana tana ngo na problem ti. Buku msongo problem ti Zambi apomdola pita urubelu ngona ke sinasi apulingo ela msama kambo ipipo bulingo ka umutafuta jandi kwa pasi inari kibeti kina bango na bila kuta la ka kwa mwana ba jeune ça fait 3 ans et na ba homme tam subatin se permet que tam suba occupation se permet que ça va pas mola ba on kan déjà pas comme ça ka. Ok, après bané o ebele frère Aimé obeli ata musicien mon côté aye kotala est-ce que ezate ke tangu susu ezate tangu susu bozalaki na problème moko boye ou bien kozala likambo moko boye tangu susu osala pe pour quand même sango no vraiment etamboli partout etamboli partout eza etona ke bayebi me bayete est-ce que ozalaki na problème na bango ou bien Mon frère, nature, frère, médecin, frère, René Lokwa. Mon frère, frère, Mazala, Nini, oui, ce qui est mis pour donner les camps, na vie, na évité, et ma lingani, batunyo, et ma sexani, batunyo, même le malade, na souffrir. C'est ça, la zaba passe. Oh, yeah, frère, ninga tena zaba passe, sona zana muna opesa. Malingani basi nyoto kutana matanga tana maladi makasi matanga ya Afrika seba kufa tukutana matanga popawa ale mulutu na za maladi mena kinda tukutana tukutana ya cotisation toujours solo la pena na za maladi asa ngandaku tola na biso kemba za ya ndiko bakamarade kanini te problème ezaki ezakaka tamsundika makamomokila ngo ezaka bomisa. Oui, pour la mituna wana vraiment tokoki kosala yango ma polémique te po oza vraiment na santé ya malamu te nzambe akosunga yo vraiment wana ezali kaka mituna oyo nalingaki natuna mpo bandeko mingi basili kotuna yango na kati ya internet tokotuna mutuna mosusu frère Aimé obandi maladi médecin oyo atretaka yo alobaki nini eza likambo nini juste mpo ndenge bapota wana vraiment ndenge ebimi obongo vraiment ezali vraiment esengo te ezali vraiment mpasi mingi vraiment na miso ya bato komona bon tana ke pitel mali bosunga te na yeba putani dimanga epasikimba munzo te pas on kina songo te parce que on est pas quand on tana ke pitel mali boso docteur alobina nga eza ba expert mono expert tutanga na bible obligé ba bima atiza ba expert ikosila na puisila ezwaka temps ebele mais kotia au traitement pene ya munini wana mama ye ngabi moyeto koti hôpital ezati songa ndako opesa bakeswanyo kaka na ndako naye na ndako nazimesemoka komoswaninga akatanga bapota mikwa endikati kumomona akima oki paseki sasa
akimya tika na pasi ba kushekongo vimanga solo na shamba okokota te nayekozwa misatu waswaninga titititi ipiminga oswaninga inani mobimba kutesila tinga kino tempava kwekomeli omususu kuchange esu omususu waya paske pateyokende kisenge beyekotala bakite obyamizananyika mikuwa na opele okunopeli mingi mikuwa elendi paske po bapesa bakisa makasi utunga makasi okomana handicapé sema boita handicapé te batu baoyo kangala sema boita handicapé ile sema bana siku bakoma handicapé abeteza mikuwa bapote sila apre bananga kimi koma basin mikuwa ebindu bamu wasalata nakoma bien mena zangu nzima ukini zambi asungi ngai na kukoma bien katema ya Kishasa iza pasi katema ya Kishasa iza pasi wake kukunza na taa mwambu ndikuwa kota kutinda hata $100 hata $10 transport na kukuma na hospital ulia vinze $5 $1 utika na kombi kisi ya pamba na wasamira nzambi ate ni pima malamu ate ni pima malamu ukazana kutu wakuruba kini mazani ndikurangati jimu passport imazani ndikurangati mazani ndikurangakati na hiyo sisi mwana wa mwakabata muki pausala azisami azivremi apesimu akwapona bana nzangu unzamba pesali kulinasi ulepe palata singe na ulupila ubu maya nisi mangai itamtima malamu wakuluka kinazo ikiza nshao na yana yasa na kutu basi wania yate ya pamba ikula okuma te azo mania tateki chasa nizambi na ngai au katika mtuana kama pia na nizatawa. Ok frère mais vraiment esalinga mapasi mingi kolanda ovoma na ndenge osili koloba na ndenge nalandi yo frère olobi ozalaka handicapé te okomi handicapé c'est-à-dire maladi nde moto ekomi si ololengo okomi wana Una wafekela linga frère ni muta dakise kwa ini una frère ni makiwa ko betira lisulu una wapesi mongale bazaze bili amani zingo ko betira lisulu ini mazo dinga watu wasipila ntambi azana badese nae aiba tenju ngana kana kina bila belula bili nawa kamta bila tamlai ninga belula bili 15 ans ira sabu na shamba banda tongo na zaka ya ulala kubatumbulanga bafanti sana zozani ya zo maya nisu nzamba ebi kinanza betute possible. Oui, vraiment, bato ya mitema malamu o bazali kolanda biso vraiment o bayoki yo ndenge osili koloba frère mais vraiment bakozanga kosunga yo te po bazali quelque part bakolanda masolo oyo vraiment bakomonana bakobima po basunga yo frère mais vraiment nayoki ndenge nyonso tosili koloba sante na yo na ndenge tolandi na bavideo mosusu emekaki kozonga malamu mais eloko nini earrivaki ke mbala moko ozonga lisusu na sante ozali nango sikoyo traitement ya Kishasa eza bien te e naza motu ta nazovanda nazozanga ifo vandi banda tone tukuna melikisi ifo vandi melikisi ozangi lukolia naozo batibetike makasi ifo vandi boesime naza boesime mwa mokeni nakomwaleka toka pamba bapotopoto badomwa
léger. Parce que beaucoup on est ça la passe là. Quand on se réunit mbongo ata 50 dollars aux anango te so zanango kusomba ka bakili. Okonda tende yoko yomoko wana mutite oazo en charge oazo rambongo oazo tinda aosala boyoza na malade azati yomoko papa yomoko mama yomoko mwana yomoko aide malade yomoko tout déjà passé okonda tende ata obikena cha susi na ochakasu ya pase mo vali ko kulia te samsubala mbelo ko kokia ngote ozangi skombongo sombelo umsukulia otuna diseza ndinge mogote iso mtazama alada zulia kwanga na likaya mtazama alada yamela maya lobo la lipa samsia enfant depuis na pote okozanga na mbongo etamsu na limanasna na ndaku na yo na friko okozangelo kole malada koko te pitar we bibia hunde bezama yo ka kana basa obikane yana beki moi je ne mourrai pas je vis. Amen, amen. Amen, frère Aimé, c'est vrai, au kufate, au vivre. Tokomi vraiment na suka ya masolo ya biso po talaka toko zo tamula ite ba ibazali kolanda biso ba kolinga to pe ba kosepela frère Aimé o embela bango tanzembo moko oyo ya yo oyo ba ko se souvenir ki wana vraiment frère Aimé Makengo. Ngana linga kanzembo na linga ngomi. Les appuis, mais on est comment ma omniscience. Voilà, c'est des commençons à la lit, les autres soulinga. Yubongina no kune, zambe na bilaka, windie poa, unani, kolole mbisakanda, nazali mona ya bilaka, le fils de la révélation, m'émerge jamais. Oh, namaya misolanga, shilo kusana pepeni, indie poa, mulani. Oh, maladi ikotinde sosoyo, kolo ezalere tetre, apukana pembeni na yo, Yahweh. Ok, frère, mais vraiment, na ko remercie beaucoup. Na bandi ba bazali kolanda biso vraiment ba sepeli pe ba reconnaître frère Aimé na loyembe oyo. Ngana yebi susu loyembe mususu oyemba oyo. Na uti ko kango kaka sikoyo na Kongo mikili ya olekana ki oyemba kinzembo oyo. Na luka kango pe na uka kango banda kala me na yeba te mutayemba. Na ukinzembo oyo igwe nzembo pe. Oyo bya ko susu. Oui, na moni. Nabi nzembo njo ne fois même mutayemba ngo. La nzembo mo kitoko me la luka ka mutayemba ngo. Na yeba ka teleone na yo yeba yo mutayemba yango. Vraiment la collecte. Vraiment pour nga frère mais na kobenga yo lisusu na kobenga yo poto solo la vraiment na kobenga yo na moni vraiment merci na ndenge au répondre na micro ya www. Frère mais vraiment la remercie na ndenge aussi li ko zo atana yo vraiment na mokona lelo kati na www.masolo-yasika.com na bi vraiment nzambe akopambola yo akobatela yo bisika ozali po vraiment ya batelaka ba oya ye vraiment akotika yo te vraiment po na ngai na kobenga yo to kosolola biso mibale to kotala vraiment eloko nini to koki kosala na sima vraiment na peso merci otika la malamu ozali kamba suka vraiment ya koloba na bazali kolanda biso.
Bien sûr, bien sûr. Oh oui, yango pe na bosanaki frère me mingi ya bato basengi pe lisusu ndenge nini soki bani batinda eloko bakotinda na moyen nini opesa bango soki numéro ya telefone to pe moyen mosusu ezali ya kopesa bango. Numéro ezaka kobengi ngai napesi yo kombo ya leki na nga oyo akende na agence oyo akende esika otinda yanga soki elamba soki mbongo soki kisi obenga nga moko nga nde na opesa yo nimero napesa bato nimero na nga naza ya Kinshasa toza na 00243 00243 89 72 99 530 00243 89 72 99 530. Vraiment, soki obengi ezoleka te insiste. Na Kinshasa ezalaka barezo kaka. Na Kinshasa barezo kaka insiste. Ok, merci mingi vraiment frère Aimé. Namoni tokomi mbala ya sima na kobenga onde na uti koloba tokosolola vraiment mingi biso mibale na mbala ya sima. Merci mingi tomonani mbala ya sima nzamba batela yo santé ezala toujours malamu tokomonana kaka. Oh, pardon? Merci nzamba pambola bato balandinga Ok, merci mingi. Au revoir. Ok, balandi bino moko boyoki ndenge frère na biso Aimé Makengo auti koyanola na mituna oyo bozalaki na yango bomitunaki au juste frère asambelaka wapi frère pasteur na ye kombo na inani frère avandaka wapi frère auti koyanola na mituna oyo botunaki ye soki na ko resume yango na mokuse mpona mbangu frère na biso Aimé Makengo alobi ete azali mosali na nzambe abandi yango lelo te abandi kosambela lelo te abandi kosambela kala banda ba 1988 abanda kosambela azalaka na église ya Tambulukoki kuna na église ya Tambulukoki lokola akomaki koyemba etindaki ye akende na ba église ebele aye kosuka na église na ye ya suka na kati ya Lemba Terminus oyo ezali na kombo ya église yango kombo na yango Maranatha église na ebite so na positize bien bokolanda bino moko église yango kombo yango wana avandi kuna tellement que pasi azalaki nango azwi maladi esengaki asenga lisungi na bato ya poto ube ya diaspora oyo bakoki kosunga ye ndeko asengaki lisungi pasteur na ye place azalaki kosambela akomaki kosambela ayoki bongo azwi ndeko abengani ye na kati na église pe banda ndeko akomi kobela ata membre moko ya église na ye to pe pasteur aya kotala ye ezali te atangi bakombo ya bato baya kotala ye église moko kutu ayebi te asambela kuna te kaka pasteur wana mutu ayaki kotala ye pe alobi ete kaka lobi pasteur Kiziamina ayokaki sango na ye aye kotala ye Tambulukoki pe ayoki nanu sango na ye te mais akoya kaka kotala ye po aza très occupé yango makambo ndeko na biso ayebisi biso mpona AMCC association oyo etali bachrétien na biso ya Congo alobi ete bayebi na bango mpo baimage elekanaka partout bamona na bango mais nanu baya kotala ye te mais akoloba mingi te po bon nzambe kaka ye moko ayebi ndenge asalaka makambo mais aza na espoir ke akobika na ye akotelema oui aza na espoir akobika akotelema vraiment si c'est la volonté de Dieu ezala kaka bongo bino moko bolandi na ndenge ya lisungi oyo esengi ndeko pe na ndenge nyonso asili koloba vraiment bosunga ye po traitement na kati ya Congo ezali te aza vraiment na posa ya lisungi oyo tout peuple congolais vraiment oyo oza na bolingo vraiment ya koyeda
po bolingo mon frère babota makalango ma sœur babota makala bolingo bolingo bafondaka yango te bolingo babulijaka mutu te elobi ndeko moko na kati ya commentaire bolingo ko aider mutu eza obligation te na forcer te ko que mutu boye a aider c'est vrai ko aider mutu ezalaka vraiment obligation te ezalaka bolingo oyo ebimi na kati ya mutu yango nde mutu ekotinda yo osalisa moninga na yo oyo azali na pasi mais mingi bazali na yango te mingi pe bazali na yango tokosenga na ba oyo vraiment bazo sentir pasi ya ndeko oyo po nzoto na ye ndenge bo bazali komona yango nzoto wana vraiment ezali nzoto moko vraiment ebima na kati na Congo ezwa lisungi ye moko lisusu awuti koloba ete vraiment bosunga ye azwa abima na kati ya Congo po azwa traitement même a na poto akozonga na ye après traitement vraiment ce que si nzoto na ye récupérer akozonga tellement que azaka na Congo andimi te que non akozonga santé ya malamu pour vraiment lelo pasi lobi kuna pasi na yango kaka ndenge na lobaki Nzambe azongisaka soko zali kosala soko zali kopesa Nzambe akopesa yo mutakosa yo te mutatia na erreur te mutu moka lobate ke non eza likamba lokuta non Nzambe azongisaka na malamu tosalaka na mokili mabe pe otosalaka efutamaka lelo eza tourna ya ndeko lobe kozala tourna yo lobe kozala tourna nga mais soki osalisaki bato pe bakosalisa yo soki mutu aboyi kosalisa yo Nzambe akolamusa memi mabanga ndeko na ngai bakoyala lisungi na yo eza likambo liseki te eza likambo ya blague te yango place na sukeli masolo na ngai ya mokona lelo merci na bino nyonso na ndenge boza toujours branché na kati na www.masoleyasika.com vraiment na oyo balingaka nga na ba oyo nyonso tu balingaka ngai te vraiment bino nyonso bambote bisika bozwa mito mona nimbala ya sima bambote na bino nyonso